alobi to pesa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chance pour selon ye azali kocha mboka na nzela développement. Mais sikoyo nini okosenga na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ba proclamer vainqueur provisoirement ce qui sali que cour constitutionnel a confirmé ye nini ozosenga na ye asala pona mandat oyo nini ezali priorité pona yo o esengeli ye asala po o sepela na ba congolais mtsusu ba sepe. Merci Ndeko Chims na zongi lisusu eloko na rosenga na président de la République asala na uti na Congo na moni toyebi ke difficulté ezalaki mingi na ba pona Italie social toyebi ke social tozo décanter ngo toza toujours na rondima o na zo senga pa na eza liboso ezaki to récit problème Italie mbongo franc congolais ezwa valeur tala ba mboka o tozali mbongo na bango ndenge eza na valeur partout tozo kende to salela kaka mbongo ya awa rende de tozo mériter to salela pe franc congolais na poids parce que ceux qui font congolais du valeur dollar to kotala ngo mingiti parce que je vois que ça parmi babiloko o ezo pesa biso passe na mboka po biloko ekita biloko eza na position à bien donc eloko na osenga na mingi yango na batala problème ya mbongo et en plus batali problème o etali environnement na ebike c'est lui le président yé moutako délégué na ba gouverneur en tout cas ville au Natali na moni mingi surtout la province de Kinshasa ville province de Kinshasa et ça vraiment propreté donc il faut vraiment ba beta c'était na gouverneur bazwa moyen à kozwa soin ya ville province de Kinshasa bien et en plus Congo mobimba en général et lo kwana ya faut ba beta la c'était et à part wana et lo sous na osenga na président Zali misala o babana que surtout nazo insister à courant ba continuer na kokende na logique to moni nde bazo kende parce que yango muteko sala e boma penzala parce que na kosala na analyse na ngai ya munene na chaque yango elingana tout na même question pamba te libumu voilà social à libumu congolais azole lanzala okosenga na sala nini po okoki kocha courant okoki kocha mai okoki kocha ba makadama bien mais soki libumu eza na nzala okosala eloko moko te pamba balobi te pamba te balobi ete libumu o eza na nzala ezala na matoi te olobi nini po na social à libumu ba congolais yango elo nazoloba na so landinga Ndeko Chims nazoloba so mo na zongi na problème à courant c'est parce que nazo insister courant ba landela ngo bien ba vandisa ngo bien parce que yango mtezo faire partie aussi na problème social parce que imagine que bisonde toza ngana yo to sala wenze chaque jour il y a des fois so toza na provision ya piodi na congélateur toza na nyama ça dit yango tozo lamba lelo na zui na lambi moi o etika to na congélateur lobby toza na facilité à chauffer ngo potolia mais eloko nga na remarquer na Congo ezaki lokola kureza malongati moyen batu ba bomba piodi ba bomba nyama na kata congélateur ezati ekopola so ba lambi nzungu wa pundu ya madesu il faut sila lelo pour so to bombi yango lobby ekopola nyonso wana ezo faire partir ya pasi ya batu parce que ezuli ya batu eza pasi mutu lelo ake wenze fali ya biloko asale lobby fakinde su wenze lobby non même a na mboka toza même ba riche to tambola ka bongoti donc tozo mériter biloko elamba toza biloko musu parfait ça pe inze evanda na congélateur so moni ko na nzato za na moya ko somba obimisi au chauffer ezo sa mani na ba micro-ondes faut to chauffer biloko tolia. Mais si tu as manqué de l'eau, c'est parce que pour le courant. Peuple avant son micro-ondes fait un courant bien. Peuple pour acheter de l'eau on a congélateur fait un courant bien. Mais si comme il y a mon azoba na mon qui n'a pas victime, tant bazo bung ça va courir so katana. Ba poisson zo beba il faut que lamba ngomba monsieur zo bois kam. Déjà na budget à mutu à salaire à mutu, aza na perte. Aza na perte parce que yesa azwa qui par exemple $100 na e a sala qui provision. Mais si quoi arriver que biloko on est poli. Il faut que moyen mususu mbongo na ozwango wapi nyonso wana ezo faire partie que mutu moya na kimia ezati et en plus nazo continuer ka ko insister que président babeta c'est un environnement pourquoi nazo ba environnement parce que santé na biso oyo ezo compter l'environnement et là on a moni ngungi za trop c'est parce que salité za partout ba ça l'effort na ba chef de riz
ba chef de riz à partir ba commune ba bourgmestre ba pesa ba chef de riz misala ba landela ba balabala surtout na zolo ba précisément la province de Kinshasa ou na moni ville province de Kinshasa nzela eza salité ba ma eza salité ba tu bazo bimisa ba tio na bango libanda o ya ba puis perdu na bango eza sous na mapango te lo nyo sone zo bima na balabala mutazo contrôler azate ça dit et comme le roi mutu tozo vivre dans monde sans loi et zo ko affecter mboka mais soki toza na ba rigueur tozo respecter propriété wana yango ko sala ke mutaza na santé ya malunga lokola ndenge tozanga na batata ba mama bandeko wa bolingo na banzi bozo sentir bwanya na maele ko uta na kati ya mwana mboka mais to ko luka ye pona mbala mibale na banzi ko pesa biso chance soki to luki pona mbala mibale pona ko solola iboso problème ezate parce que tozo loba boyeke na mboka tokotikelaka président ye moko mosala te biso nyonso fo tosunga ye parce que sika aza amonaka nyonso te biso nyonso na bino balobeli ntango tozomeka kopesa baide tozomona place badefete ezalaki ekozala bien mpo ide ye abongisa bisika oyo abandaki komona ti. Merci mingi tokoluka ye pona mbala mibale ndenge na uti koyebisa bino mais avant tosilisa émission lelo esengeli na pese maloba ameka na kopesa baye ayebi mbote pamba te tozali na ebandeli ya mbula banani okopesa mbote pe tosilisa pona lelo tokoluka mbala mibale vraiment na pesi mbote spécialement la famille Ndungi famille na nga Ndungi bandeko na nga nyonso na pesi bango mbote na pesi pe fiancé na nga mbote sika zali Aminata Mapangala na Kinshasa babonane na bino vraiment na pesi mama Aminata mbote yango wana ko uta papa vraiment mbote na diaspora mobimba Cape Town ya Afrique du Sud mobimba na pesi bino mbote partout dans le monde na Congo vraiment tous à l'ensemble tous soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci mingi mwana mboka ngande na opesio matoni merci tomona ni mbala sima merci batata ba mama bandeko wa bolingo ndenge bouti koyoka mwana mboka komanyolela bino na bwanya na mayele isi maye matali mboka na biso République démocratique du Congo oizali mboka Lumumba oizali mboka Musée Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo oizali mboka ya Kasavubu oizali mboka ya Tshisekedi Etienne oizali mboka ya Mobutu Désiré Kukumwendo wa Zabanga na tondi bino longonya pe mbula elamu na bino nyonso tu tomona ni mbala sima merci beaucoup pe goodbye.